Ah, tout ça. Babeti au gaz. Babeti petit au gaz, ça a continué à Kamana. Il faut que Katanier. Quoi, niveau. Dans la degré, on m'a gagné nini oh. Policier, on m'a offert 150 000 francs congolais. Policier à Congo, ça c'est. Mais ça il marche, wana. On l'a dit communiquer au gouvernement. Ça marche, Gentilimba, Kaboma, Batona Yumbi. Ah ouais, ça Yumbi te, ah ouais, ça capitale, ça Yumbi te. Comment, à Koboma Batona degré, on a le bon Katani de la gaz. Nana beti lobo. Alobi yo ndimi mambo alobi omoni liboko wana. Na uti no hospital mama, no hospital eza wana. Hospital eza wana. Watondi wana. Uti nena tala dedo to komi. Police pe azo yiba 150 000 francs congolais na ba téléphone. O mboka ndenge nini? Mboka oni bato ko banje na twa na bango. O mboka te. O mboka. Toko kelela bango tina suka. To sina na kata na ndenge pe. Biso ba pota. Amomoni. Bomona. Omona ba policier la mboka mais biso to bamba ba mabanga te bomonde bo be biso biso to yena matina kimia mais basela bango mo ba lusa mo mama biso to na bango to yena kimia to luka ke mboka ko makimia mais ba liba na bango so to witi parler du peuple so to ye bomana ba ke ti parler du peuple to bomana kuna c'est que la roku fada la boututé. Ça va, on va te l'hôtel. Pardon. Bonjour. Ici un brutaliste pas. Bonjour. Vous allez bien?
Non mais c'est ça, eloko honorable auti koloba yango wana tozali awa toannonsaki balider ya lamuka baannonsaki déjà marche oyo tozali awa tozozela balider mosusu baya bandeko mosusu bazali bakorejoindre biso tokomarche parce que tolobaki yango tomaintenir marche moto moko te ya koempêche bacongolais baluka ete processus électoral ezala crédibilisé et puis seni yango moko mpe koma crédible de façon que respect ya volonté ya peuple ezala na kati ya urne ezala mpe réalité tovivre na mboka oyo donc tozali awa titika tokomarche tokozela mwana mboka le président Jean-Pierre Bemba aza koyawa soki akomi na baye baza na nsima kuna bandeko babala tuso soki baye tobandi marche na président touti kuna na nsima batie basi bakasi na ngai awa tozali babomi biso te